Vous s'abonner et belé na chaîne Oyo. Si vous avez besoin d'informations sur artistes, il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a tout ensemble surtout référence kokende sika musute zaka kana Tolo Nase TV. Naebi ko pambola lisusu chaîne Oyo Tolo Nase ekende liboso. Chaîne Oyo en tout cas Nzambe aeba na ko soutenir batu oyo bazwa ki ba moyen na bango pona ko bimisa pour que chaîne kende liboso esika mama Kalamba ya zwami vraiment azala béni mama Ana Kalamba moi ça mon cosme respect kolo amona yo a visiter yo aselo makambo kama bolamu iza makasi na vie na yo bolamu makasi iza na vie na yo dans 2 mois zo ya liboso Nzamba zo visiter makasi normalement na ba porte ya minene zo fonga ma liboso na normalement la likambo bâtiment ozo sangana na bango o se retrouver au sangana na bâtiment roboé batouana ba otia mbongo en jeu et dans 2 mois au monde lo comme lo mama Ana Kalamba ina peso mbote makasi mona mukolo cheno yeswe ketu dikwa kumvimbe yeswe olobi veneza moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai du repos Seigneur cette femme s'est convertie atiki nyonso aboyi nyonso aye pana yo nkolo na chetolo nanga na sena mukwana lelo na lobi na yo Nzambe opese oyo alingi pese bosenga motema na ye salela ye bosenga motema na ye pe continue comme ça la kati na ye afin que oyo nyonso Nzambe bayebi yo te bayeba yo na nzela na ye na kombo na Yesu Masiya na bonde boto qui vienne pour les siècles des siècles nous disons amen. Shalom, shalom, linga minyoso peuple de Dieu, te pesu nombote na bolunga Christ Jésus Christ. Nzambe vraiment pambola bino bala nyonso bala na rabiso na kati ya notre chaîne www.com Tolo Nase TV ya maman na biso Ana Kalamba et moi ça mokonzi moi c'est pas Carlos Kalamba le gardien du temple. Merci pour la matière malamu toujours landa on a niveau mikela poto Nzamba pambolo yo papa Carlos Kalamba babi nasima ya mama ezana mutu mo mne na kombo ya papa na biso Carlos Kalamba ainsi que libota nyonso ya bana nyonso mana biso mama Ana Kalamba Josué Samuel Joyce Ozana bana nyonso je crois Gibijou de Mambongo Nzamba pambola bino lelo to yami so un homme de Dieu auto yambaki partout ba bengi biso na poto mikila poto to ke bengi biso ke il faut azonga lisusu pona ba conscient malamu o vraiment pesa kibiso en tout cas yango to lukiel lisusu encore une fois pona to banana lisusu lelo émission je crois mon invité aza déjà na kati ya plateau et wana papa Francis a fongoli plateau na bosente Ozali, mon ami que j'aime beaucoup na combo, il y a prophète Mignon Bogis. Donc, petit frère propre et à Bogis, mais c'est un prophète, c'est un ami pour moi. Ok, merci beaucoup. Mbote papa. Mbote papa journaliste. Papa Titi, Bikobi. Dikoba Mwaka Titi, Dikoba Mwaka, apôtre Dikoba Mwaka Titi. Apôtre Dikoba Mwaka Titi. C'est un apôtre de l'Éternel. Merci papa. Bonne santé, bonne église, bon en tout cas santé malamu pour na bino so balanda biso église pe ça va makamnyo so très bien par la grâce de Dieu nabi ke nyo so tamla na sangolo et lo kamalonga etambo les athées tout va bien partout église santé tout va bien église santé tout va bien ministère dans la Katia Bandal c'est-à-dire dans la Jérusalem na yo ouais. Pourquoi préférer que l'église en Bandal? Parce que Bandal eza fiefo ngana botami fiefo ngana koli fiefo ba ventir na ngai enzamba sali grâce kana Bandal wana na se convertir kana Bandal wana na komi ministre de Dieu kana Bandal wana komi serviteur na komi ministre de Dieu lelo yo na utina sama kola tata lelo na évoluer ce qu'on a ndenge nanga kana Bandal na zo ko évoluer parce que tout est Bandal toujours na kata Jérusalem. Soko bandi na Jérusalem, il faut ta place soko bandi là. Même Christ a bandé kuna. C'est dans l'essence là. C'est dans l'essence là. Alobi même Christ a bandé kiwana. Merci beaucoup. Je crois balandi bala na biso na kati notre chaîne na biso. Nzambe vraiment apambola pour biso 100% Jésus. To yambara ba pasteur, ba apôtre, ba évangéliste, ba docteur, ba chante de l'Éternel to yambara bango biso a pena bêtise. Tout ni en parce que
votre présentateur Afani, c'est un serviteur de Dieu. Caméraman, c'est un serviteur de Dieu. Donc, c'est-à-dire, Biso Pana, Biso Pena, Ride, Tota Shimoro, et Kotarate. Papa Eric et Papa Titi. Donc, on a comme Eric, il faut comprendre parce que vous avez Nanga. On retient la titre, mais il faut que ça ait Eric. Pour Eric, il y a une référence. Les Alogandais apportent Chibia Lobaki, Abi, malgré Azak, Anna Kalambai, Jeanne. Mais il faut que ça ex-bête sauvage, on a posé une référence pour que maintenant là oui à la coûte Zaga à bon limutema. D'ailleurs moi Eric on appelle ça bien pour que maintenant Nathan on a Eric ils adorent supporter Ngara Bongo. OK, merci beaucoup. Je crois que sango moko ezo leka avant to côté na sujet na biso likambu ya mwana bino obatikela bino ye mais lelo na habité décevoir bino to alandi chemin pende libala na komo un rythme misam. Bon, merci pour la question. On a déjà na Facebook. Na landa ki ndenge pe na mobile wana ki ndaka tiki mbongo na langue partir Facebook. Bon, li solo wana ya frère wana. Bon, na vie de tout ça kaboye selon ba dire nga pe na yoki ke pareti. O eza troisième fois na bala. Ba bala kamba li so divorcé, deuxième fois divorcé, troisième fois yango. Rythme Sam c'est notre fille. Maman nae fit un servant de Dieu et oyo batu bakobo sanate bayebake batu nyoso tozali dans le Seigneur Jésus-Christ. Souka na biso naza ko informer batu nyoso bakolanda biso partout na Europe, na Asie, en Afrique, en Amérique, na Océanie que nous tous comme nous sommes dans le Seigneur Jésus-Christ, toza ba membre ya famille moko. Souka na biso ba chrétien ils ont un cimetière, il faut voir très bien. Marie Missam, notre sœur, que son âme repose en paix, c'est notre sœur dans le Seigneur Jésus-Christ. Le loya kenda tikel biso mwana na ye Rite Missam, c'est notre fille biso zaba, toi oncle Rite Missam. Toko tika mwana na biso na libebite, toko linga pe mwana wana abebate. Elembo moko oyo sœur na biso Marie Missam atike la biso ezali Rite. Rite azonga atala papa na ena mama nende bakutanaka ti baboti papa na kiangola que ça la vie apese maman ne chance. Alors Rite faut conscience c'est ça là. Atala d'abord pour ninga zana dans âge de maturité, azana âge de responsabilité, akoko s'engager te pour na ko s'engager na ko tonta question est-ce que ma fille tu as pris du temps ya olukanzambe pour nous s'engager dans libalo. Parce que biso passe na biso. Sokotangi Ésaïe chapitre 30 comme conseil je te donne. Ésaïe 30 c'est le verset 1. Tu es notre fille. Okoko sala alliance na monte soki otuni nzambe te. Parce que maman na yo a servi nzambe ti ekotika samo ya kei biso totika na yo. Ngana opeso conseil que oncle étant que père étant que ndeko maman, étant que chrétien dans le Seigneur, étant qu'apôtre, je te donne une conseil. Est-ce que, avant que ne koutana moutoana ma fille, ou tout n'a qu'inzambe, parce que nengo zawana boye, wana chemin moussoute, chemin ou yotika nonga chemin ou maman na salaki, yo continue nzela wana. Le lot trouver grâce, peut-être maman salaki be fort, atiki ba matériel pour le lot, batu msou bazo fongola nzela pona batu. Mais mon tout souillé mon cabanon font l'anzela yemoko mais yo nozana eza grâce aussi d'abord maman ça font l'anzela pour natinano ngai conseil na kopé ça yo ma fille vraiment na okiba bazolo belé pour na likambango. Est-ce que tu as pris du temps de chercher la face de Dieu avant s'engager dans likambo parce que lobby to boui ou décevoir biso et choquer biso ça la biso passe et là on a koloba ngwana moto nzambe. Merci beaucoup Lobi Oyoki est belé par rapport à Libala. Président Libala c'est une présentation. Mobali Alingia Kota Neba Baka Kota na porte. Pour pas qu'il a procédé maintenant à Libala. N'a pas si pasteur Lombo n'a pas sur la félicitation non maman Enis mon Roland Dalo en tout cas Libala Kitoko. Nzambalo la pambola apambola mabino. Tant na moni bosal na moni pe le prophète Jimmy Mbalamope a prophète Jimmy pe Mbalamoko na moni directement yé a misi pe fiancé donc tous la paix mutumoto autant à comboté hein
Autant comme te libala les bien à kata ministère pèse à valeur un ministère. Sol ni concernant Luka mingi papa Carlos na maman ana kalamba yo peso concerné ko bala libala ya kité pèse à ministère poids. Donc en tout cas la pamboli na couple wana na moni président ye na maman Denise Baye en tout cas et ça vraiment elengi makasi nzambe pambola bino davantage en tout cas pambola bino en train libala kitoko. Olobi oyoki mambo ebele par rapport ya procédure ya libala ya rite nini oyoki ya bazolo baza content nango to bat bazali to bat basepe nango te. Bon merci batebele la plupart batebe basepeli na libala wana te mais gloire à Dieu parce que ça non libala te et sa présentation c'est le moment notre fille à Lukanzambe parce que batebele balobi na na mabe ba mingi basepeli na libala te baza contre yango en tout et pour tout. Tu es bien destiné, lobby tu es bien mon embalante, lobby sera aux années, tu es bien moté. Mais où est Azal Lelo par rapport à Vinaya Menaka, baza content nango atamokete. Viens aux années. Bon, il paraît-il qui trop que par exemple c'est un frappeur, c'est un producteur. Ça fait déjà ce qui troisième fois que s'est présenté première fois ma balaka on a deuxième fois ou troisième fois. Alors notre fille du fait qu'elle est tombée dans un moment où maman sa mère n'est pas là. Biso tout ça tous représenté maman en tout cas. Biso to ko CP là. Moi na biso rythme ça mon azo mon balé bien. Mon balé le ba ça biso plaisir, mon balé ko remplacer ba blessure. Même sur tali histoire à Joseph. Il a été vendu en Égypte, tant à comme en Égypte, on n'a pas à la consoler. Abota Ephraim na manase. Na langage nae. Tant moi na le bosso ya binini. Oyo boy. Yami balé oyo boy, c'est-à-dire azuka ni sa ba blessure wa utaka nango avant même ba tekai. Ba bomae. Parcours on attend à Zubane balé malgré na terre étranger. Mais amonika se consoler to moi na biso ritpe. Mon balu a kozwa à se consoler par rapport à l'absence de maman. Nous sommes là. Libala moke comme memele implice. Libala moke memele ba trouble et memele ba problème té c'est la biso plaisir ming. C'est ce qu'on a call ba ponatina na. Mais si il y a des fois que nana tout nos questions est-ce que païenne akobala chrétien akobala païenne. Oui. Et là, tout le monde a sorti Bible dans 1 Corinthiens chapitre 7. Apôtre Paul a parlé sur les questions de mariage. Il a éclaircir les cas de mariage. Il a bala déjà. Babala na ba païen. Vous comprenez? Mais baïen a les cas de mari païen, maman sambela ka ko soutenir mon bal nae. Soki moi si aza païen et mon bal assemble la soutenir moi c'est na banaï. Mais notre férite a na connaissance wana net ngaza boy na apôtre na keba la païen wana vraiment faut kolo après ça nga révélation alors bina que moi si na yo azana nous mupakano awana okene parce que nazana révélation mais quand de tola comme na ko sangote na ko sala ngote Bible Zoloba dans le Seigneur Jésus-Christ basé belé Zambatine biso et belé basi baza basambela ka babongola mitema mingi ba luka misu ba okene ba mangenge ba okele zusi ba luka nzambe pona libalati na kuta na mbana ngamu bien sérieux est-ce que na quatre églises mbali bazate baza ya sérieux baza papa faut ebelo mon avis là où il y a un faux dollar il y a aussi un vrai dollar. Vous comprenez? Partout, le système là DD, mbale. Et c'est qu'un vrai ça faut peser là. Vous comprenez? Alors, ngai ponanga na ko bala païenté à moins que nzamba révéler. Abinga moi sino yoana zana mpagano na récupérer ponga mona fabriquer na former. Wana révélation na ko boete parce que nzamba za simali kambwana. Révélation ko boete parce que nzamba za likambwana en tout cas c'est très important, c'est très important. Question ya Ritz Tolongoli nana tunu ba question mo bon to kota sko na likambo oyo ya émission lelo obi bana ba sebe wa tamange nge pona ko mibali ebele par rapport à Bible est-ce que moi si mutakoluka mobali to mbali mutakoluka moi si bon par rapport à Bible lobi
Dans mon candidat jeunesse, Dieu dit ceci, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. Dans Genèse chapitre 2, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. L'homme quittera. Donc mon bal ne pas quitter Keneluka. Mais le lot est contraire. Le lot est une contradiction. C'est le long de moi, c'est Kenengomba. Et la plupart, il y a des gens qui sont Kenengomba qui sont tellement mena vie mon koboye. Ah, mena vie mon koboye. Azumo nande comme Suki. Qui n'est na vie na koba la susta kozomba te misuba longo la bazemi. Ba boma batu. Ba boma bana. Nsota la moi c'est qui toko papa. Soko zui histoire na e. Et puis non peut ça concerne ba homme de Dieu. Bino va te diriger l'église. Yo monara moi c'est pour bien qui toko une église yo croyez que aye pena ko lukanza mais comme il faut soyez na zo kalibala. Tam sous place ça ou t'as déçu. Déception. Et déception sont remarquées, c'est où tu ne peux pas d'aller mon coup. Il y a une sali, bah, tu as bien commis à souka, on est le sala soutien à une église. Avec l'église, bah, ben, oui, Nzamba yambaka mututu. Parce que Bible zoba boya kande bosa, tout boité. Mais faut attendre d'abord au solanaï. Mais au bas na bangomba kuna. Ceux qui ba prophète, bah, ça, ceux qui na intendance, ceux qui na luzizi là, ceux qui na mangenge, au somban. Tout le monde otali moi si papa obi eh mais ce qu'on vend nos salines kirdam on comprend que ezali kama parcours no moni ngomba na coupe cet exemple na ndeko mokaza na poto kuna na Paris abetelenga lisolo moko ça n'a rien à voir na tanga kombone siko amen pour la discrétion ozomban abetelenga lisolo azaki na mwana masimo bazo vivre na et moi si wana azako pesi mo mkemke azobunda soit moi $20 à payer madame. Écoute, à cause de $20 à payer 15 articles, na 5 ou on a pas na femme là. $5. Mais Roland a dit $5. Bah Kaboul paye 5 on a. À cause de ma gueule, pas moi $30. À ça toute femme na soit 20 articles na dit na 10 on a pas lié sur na femme là. Mais jour moi na kuta na père moko. Pour me faire payer $500, ba tumbaga Thompson. Talara ba payer $500 ba tumbela mutu Thompson. Papa, na ebisio mona mutu baby. Mutu baza okemba nae. Ya ba 10 ba 15 yesu sute. Alandi ba 5 ba 5 minzo na mutanga bota na ete. Mutama kam. Amemie na ba avion tambousier partout à salut à kosala. Mais à la fin des comptes, on commence à faire kabwana père ango. C'est quoi arrivé tant ba kabwana on est sili. Ayo sa jomo koboe. Jomo pa bali chance ka ma monde landa kaka. Jomo pe pa mati ba veta bazunda kuna kasavu. Tant bazunda kuna kasavu mo vanda mwana ya kate depuis babala e. Père anga malibanda ba boti mona mibala. Nzokande parcours ya vie na yendenga tambolaki. Non, peut ça concerne ma jeune sœur. Au Baola, aux en Europe, aux en Amérique, aux en Asie, aux en Océanie. Besoin exemple maman Anne Kalambay, évangéliste Anne maman Tolo Nassé. Besoin exemple nae. Ngolu hein. Bagdalan c'est côté Moussapi servant de Dieu. Lelo. Zomona. Alors la plupart va se révéler bon comme on a sur l'andi parcours nous qu'on remarqué que azam toi tambola mabe. Atambola mabe d'abord sur salikir dam na ye oko remarqué ba tambola faux du fait que ba tambola mabe oko mul kalibala faut porter beaucoup de patience hein, parce que nzambe azagate oyo yemba mozu hein nzambe fa peso formation faut les kana formation faut les kana ba brisement faut ba bisa bango vérité o les kana brisement o les kana repentance o les kana brisement faut nzamba bukayo faut ça la repentance et puis so côté ma kono so mi balé et pas nkolo kozala un pas dedans un pas dehors te pour ça te koye panzambe jendo tikite koye panzambe de troisième bureau tikite yo mwana wasu na mibali 4 on mibali 5 femme samaritain. Oh, femme samaritain tant que na Christ vient changer parce qu'il avait dit la vérité. Jésus ici au cosité. Tu dis la vérité pour Jésus ici au côté de la pour yemo ko d'abord vérité. Na sana mibali 5. Yesu abaxeli.
Là, tu as dit la vérité. Parce qu'il avait dit la vérité. Tant que tu avais Christ, il faut pas la vérité. Ceux qui ont la vérité, la sincérité, ils sont ouvertis. Là, je te dis la vérité, homme de Dieu. Ils sont maman ouverti. Mais ceux qui ont la hypocrisie, ma kambazolo ba yango ta sala. Yebisanga sori ya vine ko zani. Sori ya vine zani. Ataza kitoko, atazo pela za kitoko. Papa, libale ko zalate. Il faut aller devant Christ à la sincérité et à la vérité. C'est par là nzamba ofongole ba porte nzamba opambola. C'est par là nzamba ofongole ba porte nzamba opambola na moni mo na ngadi merci na kati ya mikila pote sika na moi Claude Apanzu na bengi na moni couple vraiment couple Géry na papa na couple Géry donc na maman Gisèle vraiment nzambe ya lola apambola biso vraiment je crois que to kota sko na likambo yango oto yaki nango vraiment to kota yango vraiment lelo différence entre église en 1990 dans 80 na église à 2000 et ça même église on a to yebaka to église du forme mosusu te papa moto na nzambe église ya 1980 90 na époque ba papa na biso musée adi na bala wana za église mosusu réveil et koti na République démocratique du Congo et puis na Afrique wana za église mosusu les gens craignaient Dieu bazo banga nzambe papa baba réseau kufa église wana baba réseau daé de 80 90 papa talent bien bazo banga temple église mtazo banga église. Mais il y a 2000 et ça n'est pas. C'est-à-dire, Paul a dit Satan a glissé parmi nous. Baza a sauté, mais a glissé par nous. C'est Paul qui a dit ça. Donc parmi nous, le diable a glissé quelques-uns, les agents du diable, il y a tout le monde à ténèbres. C'est tout le monde mandona. Tout le monde pas si là. Comment va prophète, comment va prophétesse. Église, les asundinges salakite. Mais Bible soba na Matthieu 24, oazotanga keba. Oazotanga keba. Biso dozotanga faut ça l'attention. Église à 80 ainsi que ça deux églises différentes. Kalabat bazo église papa bazo banga na 80. Quand tu viens à l'église de Dieu, l'église ensemble, na ko ça faut partir. Ba ko fa église. Au mon église à Jérusalem, tangue bandaka. Ananias na Safira bako kosa Pierre. Ba coupa sur place. Na quatre églises. Mais lelo force église et ça sont des alakité. C'est que et lo comment ma be continue église. C'est moi ça ma be continue église et ko diminuer force ya église. Et là on a koloba yangwana. Merci papa quand la même idée on a tous en ngwana. Obi et là, moi, je na kati église, il y a aussi force église. Est-ce que au cours de bandeko, au Baolanda, on a mis la porte, au Balando partout, toye ba elo ko ni koti o diminuer force église les années. Et le que koti m'a diminuer force église abomination. Abomination et koti na kati église. Même Jésus dans Matthieu 24, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie dans les laissés, c'est lui qui fasse quoi? Attention. Oyazotanga keba. Église eza suna makasi na ngoti. Parce que abomination et côté na kati Bible même si cela est possible même les élis bah ça la séduit. Pendant que la Bible dit il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élits. C'était pas benga mi belé na kati église. Bah ça destiné na makambe église te ba benga mi pour ko détruire église. Un jour Pierre a dit si Yesu que tolona ki blé livré to comme on a livré. Que nous l'avons livré, Yesu aboyaki. Mon collègue l'église aboyabi, non bolongo la livré te. Botika mbale kol ensemble, le moment arrivera. Non l'on la livré blé gotika là. Livré image, ya semence mbel diable au tchana kat église. Vous comprenez? Livré image ya semence ma bezale na kat église. Donc ba agent oya mo eskanzamba loni satape lona. Nzamba tika ngo bonyo so bale kol ensemble.
C'est pour ça qu'on livre contre la carte église. N'est qu'on diminue force église. Et qu'on diminue force à ma pasteur. Pasteur Azakana, Ngouya, Souka Zoloba. Mais tema batezo beta batbabon mtema lelo esa susté. Makambu batu ba panye ba osala, okuta pa ba homme de Dieu. Comme quoi? Oh papa, Kindumba, vieille hypocrisie, un homme de Dieu qui a 5 femmes, yebisangai. Moi no eko sambela pano na église comme bima na yebisangai. Pono bimina mono botate. Moi no yo boto biminete bwani. O anande mwana mutu o yo bota mwana te. Tabusata même âge na mwana yo. Ba pasteur bazoko sente basia batu. Homme de Dieu, yo muto zalaki exemplaire. Yo zaki muto laksa batunzela mais offert de vie batunzela. Dis-moi. Ndenge nini mabe force église za soutien. Lelo oyo kala à l'époque. Batmando baka basango. Basango. Mais lelo longo basango ikota na église de réveil. Et comment ba pasteur, ba prophète, ba docteur, yebisanga ba douana ba ozana confiance en Nzambe neni. Mutu ayeko sambela ayeko luka salina ye en Christ Jésus. You ne faut l'accès chemin oya kolanda po mutu ana akangama na Christ ti mukolo yesu akoya. Ka yo l'accès ke chemin yo moko détourner nzela. Yebisanga batamba okangama na Nzambe neni. Pendant que Bible zoloba toko rendre compte pas na Nzambe biso pona milimo wana. Biso to rendre compte pas na Nzambe pona milimo wana. Chaque homme de Dieu a une mission, a un devoir accompli dans l'église. Parce que mkolo yesu akoya okamata ba batimate. Jésus viendra akoya kozwa ba âme. Yesu akozwa ba âme. Oh, azui responsabilité apesi na biso ba pasteur. Ba homme de Dieu. Jésus nous a donné la responsabilité. Alors ceux qui va lobby, ne touchez pas mes ouins. Ne touchez pas mes ouins. Ne touchez pas mes ouins. Yondo za ouin, donza ma ouendre yo pour betaka betaka. Donza ma ouendre yo pour bebisa ba via batu. Donza ma ouendre yo pour que nous panza ba foya batu. Donza do ouin. Oza ouin, mais ozo cela qui ouinte. Mitala. Pour la zolo ba examine toi-même tala soza na kata fa toza hors de la foi. Merci beaucoup. Vraiment, les autres bénis par apôtre. Je crois que les autres la Bible, quand ils te baillent les autres, ils ont verset, vérifiez vraiment le verset et codifier peu kopambolayo. En tout cas, je suis béni. Et puis, ils ont béni. Maman, Anna Kalamba, mon sous tata, de papa Nazoloba, c'est vraiment une bouche pénale de l'autorité de Dieu. Donc, merci pour Nango. Abomination, aux autres abominations. Dans l'ingotali sabiso à part Kindumba. Parce que abomination, c'est quoi sémence. Mais l'œuvre, il y a abomination. Et puis, le pasteur a abomination. Quels sont les signes de abomination dans cette église? Quels sont les signes? Papa, merci pour la question Tuningai. Basine oezo laksa même bakoye banzete na mbuma nango. Osoka. Imanja via basala nzambe za imanja banzete. Yesu alobi na Jean chapitre 15 verset 5 abike ngana za nzete. Bino bazabi tape. Osoka nzete za Yesu Masia. Tala image à Christ. Fruini Yesu a manifesté pendant qu'il vivait sur la terre. Parce que Jésus a sali 33 ans. À l'âge de 30 ans, il a commencé son ministère. 3 ans après, à couper à ce que les lois à droite, il y a père. À ça qu'on intercède nuit et jour pour Nabiso. Okoye banzete na mbana, okoye babango na misala na bango. Abomination eza ensemble ya makambo mabe. Oyoyo esika oyo mabe ko ko salama te mon abomination mabe ko mo salama muto yo yebaki ako sala boete okomo kama o salango et surtout chez les hommes de Dieu, chez nous les hommes de Dieu, ce n'est pas du tout bien. Qu'est-ce que moi je m'attends les frères tout nango olobi eloko ko salama te. Mais les hommes de Dieu. Mais chez les hommes de Dieu,
Non, l'homme de Dieu c'est une personne et si ka ils sont liés. Mais nous différencier biso. Et si ka homme ta ko sa ta sali si ka fa sa te ta sali yango. Neti esa matin neti ni ba sa yango neti wapi pe nini yo salama. Tant que ba esika o mabeko salama te soko na beko moko ta ça devait être dans c'est ça l'abomination, c'est-à-dire nazomona batimate nazomona mutu parce que to uti na confinement batbano ke so église ozo mutu nanza mutano ke église zate ba bâtiment na to tikala ki vite nazolbe la vie ya musali nzamba zo mener sous le soleil. Mutu azaki chemin azwi nzela kangi mutu esenga lakisa batu nzela lola akola so nzela ba akola lakisa batu nzela ba nzela hotel mutu esenga lakisa batu nzela kobanga nzambe akola lakisa nzela lisumu yo atekilo botika mabe botika vya masumbo kanga mana nzambe ya komola lakisa batu nzela lisumu nzela mabe mutu apexiki batu komela ikomola lakisa batu nzela komela mutu alakisa batu tika kinduma tika basimba neza na mwaso ye mokaza na basimba le misatu mine mutu ateki batu batika scroquerie Christ azoya Jésus revient bientôt mais ye moka banosala ba makambo ezo faire traîner Jésus Christ dans le ciel yo kana ote mutabi soki ya kotinga pe na kota no yo kangote wana ba propos na yo na solo ba papa c'est-à-dire you know yo kango teke na soye pe na kotilo langa pe na okota bat ba boya kondima lelo évangile comme kilo à cause abomination de mabele qui et si comme mabe ko okota te mabezo salama na kati église atata église d'abord homme de Dieu eza bâtiment te nazo insister église eza corps yanga tant bibezo ba que non votre temple votre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'esprit de Dieu habite en vous. Esprit nzambe zobana na bâtiment te vana na kati na biso bato sko esika molimo na nzambe za tala ndenge se comporter tala ndenge zo réagir tala mambo sala esika molimo nzambe za parce que le Saint-Esprit est là pour na ko préparer biso pour na jour ya enlèvement travail molimo santu ya parce que molimo zo vanda kati na yo donc molimo na ko motindika yo ba makambo esenge ba kutaka tonte ba mokutango pour Jésus précisé dans Matthieu 24 avec non et si ka o mabe ko kokota te mabe koti et si ko ba ko mona mabe te mabe ko mosalama moto na nzambe yebisa ngai homme de Dieu ta la vie na yo et bana nzambe belesko ba mami na likambo na informé na église corps de Christ Bible sur ba les salis est individuel. Les salis est individuel. Mon colonne attribué dans la Christ. Osana pasteur, mais pasteur on a qu'on rendre compte pendant pour na milimo abatu. Osana portraité, osana prophète, osana docteur, osana Christ. Yona Christ farafar. Donc il faut chaque personne d'engue pour la à examiner finaye atala. Est-ce que dans zakata foi ou bien dans hors de la foi? Sur hors de la foi, papa. Même si Jésus ne revient pas maintenant, la mort est là. Lui est cause n'importe comment, n'importe comment. Lui est cause à peser ok. Devant tribu dans la Christ au Lobani. Parce que nous sommes biso tout aux ans à concert au na Covid 2019. Tant de tout n'a pas parlé, tant de tout continue n'a pas parlé. Boulot est qui souté. Et le long nzamba sali grâce nzamba permettre sali grâce boulot zongi. Conscience n'est pas ça là. Faut conscience de ça là. Et si quand ma beko kota te ma bekoti. Comprendre tout ce qu'on y a te okende wapi. To comme appelle to okende wapi. Wana moni subaki bijou de bambongo en tout cas nzambe vraiment pambola yo. Nzamba pambola mingi babilo bazolo ba oyo eza pour que biso to changer pas seulement les hommes de Dieu même yo posa mondimi. Aux servantes, aux modérateurs, chantres, vraiment pour changer. Vraiment changer. L'homme de l'année, tout n'a pas ni chantre belé bon à la montée maté. Chantre belé, à la concert, mon abéti concert, ce va venir prédication, mini banda. Est-ce que ma lobana batte à Kana, et ça a bangote, bango ba imbaraka? Mais
bayembe belé sotali bango bazabata musuni babata nzoto babata molimo te c'est simple bayembi ka mukende bazabata molimo lobi dimanche na parler sur les spiritualités hein nzamba zolo bana Job chapitre 33 Job 33 verset 14 oui te Job 33 verset 14 Dieu parle tato d'une manette de une autre mais mutu azomi kebisaka te nzamba olo basola non betina soko remarquer babi Dieu parle tato d'une manette tato d'une autre mais mutu azomi kebisa te so kitina son babi dans les profonds sommeils na ba vision nocturne osomban nzamba zolo mais mutu ye moko. Apôtre Paul na Acte des Apôtres chapitre 27 tant bateau zongo kende otangango bien otangango parce que tenzate apôtre Paul na chapitre 27 Acte des Apôtres bazo sala voyage na bateau neza image ya quartier zobanda parce que ba commerçant ba mukolo bateau pesi hors de bakende santé la pesi hors de pilote bakende au Paul parce que il est au milieu déjà. Il leur avait dit que Nzamba Lobilinga 7 nuits dans l'altar, un ange met à Paris. Chaque personne a un ange dans Nzamba Tiawana, c'est-à-dire pour nous pour un ange met à Paris 7 nuits. Alors Lobilinga tout ça la voyage, nana on dit maït. On dit ça quitté. Mais tant que ça les voyages, bah comment qu'il a destiné, bah tu penses dans Nzela, bah comment ça va te quoi? Mais on peut ces raisons. Si Paul raison nzamba zolo ba papa batune bazomi kebisate Dieu parle batwazo nzamba lo bana bandenge ebele Dieu parle mais batune bazomi kebisate et l'on a koloba yangwana bien parlé en tout cas natanga nango Actes des Apôtres chapitre 27 mais révélation milelo même ngamo e kamusingai ngamo pene kamusingai. Ok, tout le monde a presque na souka de chité, na habité. Quels sont les derniers mots na yo? Au Koloba, bandi ko ba na so. D'abord, conseil pour na moi na yo, yo bino. Mozambique pas non. Azoimo. So pan. Pongo zongo tongo boya. Nazan noko par alliance. Vous comprenez? Je suis son oncle papa parce que maman nae ma Marie Missam, que son âme repose à paix. Maman Naé, c'est notre sœur. C'est notre sœur dans les Seigneurs Jésus-Christ. Nous avons oncle par alliance. Alliance Christ, ça a croix de 5 sabissoniens surtout. Ce qui nous connaît dans mon souvenir, Zumbon, gloire à Dieu. Bango bazouara kaka. Oh, papa, bango bamona kambon, aozwane mbon. Mais sort yarit lobby, nanda kalibala ana. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des pasteurs. Ceux qui ont une bonne gloire à Dieu, ils ont droit à bango. C'est là, papa, question mot. Pour nini, bananza mebele so bazo pela moto ba pagano ka ba yaka bazo pasi sa ba moto. Et ça quoi la néona biso moto tanga kombote, aze pas mission mo profane parce que nazu moi ba na suis moi ba te belé ba bi ngai papa c'est mission mala mais il faut ba te musuko tanga ba communauté parce que ya ni mo chrétien c'est mo so yo tanga abandaki na eko yembela nzambe mais mission mo profane la juillet et le carré ici là babilo moi bon pourquoi babilo quoi ça s'est fait pour ni ba pagan batala ka biso ba pourquoi biso ba chrétien to kindaka mbangu ata mo pagano azobenga yo po oko takuna na ibite ezaka nini ezali molimo le corps soit mbongo to qui végétarien je sais pas moi dans ça to bani masuta ke yeso au sala ngana osonga kana be critique Paul azoloba Démas m'a abandonné à cause des soucis du siècle présent. Paul na Démas ba otamula ensemble. Apôtre Paul c'est notre apôtre, nous les païens nous les lançons, notre apôtre c'est Paul. Notre apôtre c'est Paul. Paul a dit Démas m'a abandonné à cause des soucis du siècle présent. Et là que je sais là-bas, à présent. Même Romains chapitre 8, verset 18, si je ne me trompe pas, Bible que non, la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir. Jour Pierre a dit, nous avons tout quitté, tout l'année, tout reçoit Nini. Jésus a répondu, qui est notre maître, notre boss, notre patron.
Notre PDG, notre chef, notre président fondateur du monde, c'est Jésus-Christ. À répondre des pieds que ça n'a moutumé quand t'as tiki n'y a sopon n'a pas dans siècle présent à cause au sanctiple na oya bunks na siècle venu à hériter beaucoup de l'écolo. Et là ils sont ça la moni. Tous un monde de mon côté. Banco sauté n'a pas ma musicien profane ou nazolo bango clair. Tous un monde de mon côté. Eh papa, bango bazak dirigé et pas maître na bango. C'est le diable. Parce que pour avoir succès dans mon kili, on a un sacrifice sur ça. Pendant que vous avez mis chrétien, vous avez un sacrifice sur Christ, c'est un sacrifice ni seul pour quoi pour notre nana. Parce que vous avez un sacrifice, il y a un bon mabatou. Oh, mais na zolo ba oeza vrai, vous avez un sacrifice au bon mabatou. Il y a un mela makila batu. Parce que tant où il y a zo bengo panaye, bozane ndenge mo, yo za na lumière, yo za na ténèbres. Il y a une lumière dans ténèbres et qu'on cohabite ensemble. Il y a un pôle et un ténèbres qui vont ensemble. Pour ça, on a besoin la bombe, bombe, n'a pas de bombe, ce qui n'est pas de bombe. Il y a un maître Jésus-Christ qui dit que la lumière dans ténèbres et qu'on cohabite ensemble. Mais il y a une lumière où l'anime dans ténèbres. Donc Jésus va dans mon kilo l'équipe de Maël. Dans la Bible bien. Merci beaucoup. Je crois que comme nous avons notre émission, tu revenir encore une fois avec l'apôtre Titi, tu revenir encore Mademoiselle Belé Rosolanaye sur l'abomination et Belé musicien, musicien profane, maman pas comme apôtre, pas comme évangéliste, pas comme pasteur, pas toujours battu. Alongo azana tata, alongo na tata comme la tata, alongo na tata comme la tata, on a habité spiritualité dans la commune de tata. Tu vois, on a apporté Titi. Il y a des éléments au solango pendant au fan de lango. Et puis tu regardes qui est un père spirituel. C'est Tata Molimo pendant ça la vraiment. Tu vois, ensemble à l'homme de Dieu. Il y a des blonds qui flashé aïe badami bongamaka. Pendant ce que tu fan de l'écriture hein, tu fan de là. Merci beaucoup. Na bala news balanda biso na www.com to na CTV maman Anna Kalambay. Moi, c'est mon respect belé, c'est que Papa Carlos Kalambay, le gardien du temple, avec une très belle prédication, en tout cas, nous avons Papa Apambolayo, nous avons Papa Gibijou de Ambongo, nous avons Apambolayo. Dernier mot, et le mot de Papa dédicace Césali. Oui, merci. Dernier mot, c'est trop dire. Le Lobasou Kapeneza Teme, n'a pas si qu'à Maman Nabiso, femme de fée, évangéliste puissante. Maman Anne Kalambay na Paris, Mbote Belé, Koba Moussala persévérer. Namoni pena ko yiki piko ma fille, Koba kolemba. Tenabi ke ndeka mutu nzamba lobi côté moi ça munene c'est que mutu mwa makasa za na sewana. Papa Nabiso Carlos Kalambay, nzamba pambolo mon père. Bokoba toujours, il y a une grande récompense. Nzamba au foot abino ebelé. Bolemba te, bo gagner milimo na Paris na bolemba côté, bo kota na ba boîte, bo kota na ba terrasse, continue à prêcher la parole de Dieu. Nzamba ofuta bino. Na zako pesa mbote na MCK, CMK. Place tout ça les messieurs ali CMK c'est ma fille Karine Mujinga. Hein? Et ça place n'espace c'est ma fille Karine Mujinga na pesa mbote belé. Maman kota poto kota Paris kota Amérique. Soroye awa au côté na Bandar Sinki na ville à Kinshasa na République démocratique du Congo 8 décembre au mona ba komi CMK chez maman Karine Mujinga awa wa plante zalia wa ya blakite ya solo makamnyo so salama awa chez maman Karine Mujinga na bosete na pesi maman nga ma Berthe Mbotebele parfaite sa fille sœur Letty sœur Jocelyne Gloudi ba kokone nyonso na pesi pa Gabi pe Mbotebele ba nyonso bazo travailler na ye Mbotebele na pesi Miyake Kamba na Paris Mbotebele papa na Chelsea na Prince nzamba pambola bino mingi Lizagi Kamba nzamba pambolo mingi na Paris Asia Panda Mareva nzamba pamona bosente bijungwama les tendances nzamba pambolo mi bijungwama nzamba pambolo mingi landaka tolo na se TV landa ngo mingi bijungwama nzamba pambolo mingi na PCP Elodie Mansengo Mbotebele na Paris
na pesi Roli Bonzolo na Suisse Mbotebele, Bobo Bonzolo na Suisse Mbotebele, Flerbi na Suisse Mbotebele, na pesi mwana nga Machila Saga Oto baksa su mwana moko wa mwasi mukili mobimba na pesi pa bia mulowa Mbotebele na France. Je n'oublierai pas de saluer encore Doris Mujangi Maserati na maman Nicole Mbotebele. Nzambe apambola République démocratique du Congo, apambola président de la République, président de Fati Félix Tshisekedi na Monica papa nenge okei sima pasteur Lorombongo Lor Lombo Nzamba pambolo papa tolingi nde bongo bo soutenir basale Nzambe yo moko tuza chrétien oza mwana ndako papa longue vie na bokonzi na yo Nzamba protéger à sécuriser Nzamba battre parce que Bible zolo ba toute autorité vient de Dieu. Nzamba battre la bokonzi no ngai na prière pour na chaque jour mokonzi mboka j'ai pris pour toi parce que Bible zolo ba toute autorité vient de Dieu. On a sambela pour na Nzambe wana abattre la batu nyonso au bazar en Europe, surtout les chrétiens. Bon les matés bokangama Nzambe et loko mote ibimisam no libanda nkolo bokangama na Christ. Bokonzali koleza Yesu aroya ko bosanate. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Espace to fan ngozali CMK ya maman Karine Mujinga. Maman Karine Mujinga donc maman comme maman partenaire na émission ya. Maman Karine Mujinga est-ce que vous allez nzamba pambolo CMK place mo kitoko makasi malili kitoko espace kitoko. Donc na yo comprendre maman Nzambe so za chrétien to chrétien na solo même excellence et talisa manango excellence na kati pe na libanda nde maman na ngai Anne Kalamba lobaka abiso za chrétien faut propriété toujours hein. Merci beaucoup. Merci na pambola yo omoni musato banene kwa baje mais to momo micro asika momo asika c'est bandi na pesa encore une fois so bo c'est pas une émission parce que na mutu mo ni bago za sima caméra abata ma caméra mo wa bimaka mo za journaliste mogo azaka facile et noble kala mingite to beta pe milole panaye nzamba pambola yo déjà to tanga ko mukola bo mona kaka émission ekolekana nango nzamba pambola encore une fois mon boss que j'aime beaucoup mon partenaire mon boss na kombo ya Anna Kalamba évangéliste une femme moko puissante une femme moko qui a la parole de Dieu il a la révélation donc elle a vraiment la chose de Dieu quand naye eza koko sate eza solo ainsi que papa Carlos Kalamba le gardien du temple. On a une grande bénédiction auto yambaki na Hollande nangoka toujours donc machwa que zapo calamité même na kati kin calamité même église même na kati kin to za nango awa Nzambe vraiment pambola biso bat nyonso balingaka biso Nzamba pambola melo moto bika no bo s'abonner ba chaîne chrétienne il faut ba chrétien faut soutenir ba chrétien ezaka bien la chaîne au baolu belem no mo Nzambe linga mingi parce que yeba que tout passera tout ekoleka. Mais la parole de Jésus-Christ ne passera jamais. Linga, osons en éternité, place au Utaki, Kolongato Kene, n'allez des tourments. Je crois pas, on a un merci, bye bye, à la prochaine numéro et ciao. Mona mukolo sheno Yeswe ketu kwa kumvimbe Yeswe olobi veneza moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai du repos. Seigneur cette femme s'est convertie atiki nyonso aboyi nyonso aye pana yonkolo na chetoro nangana sena mukwana lelo na lobi na yo Nzambe opese oyo alingi pese bosenga motema na